batala to otanga otangi ba chansoir banani chansoir te ba chancer les chansons des Patrick Bekam bango na chena argument moi so bien to tala argument au mona ki bazana ngote donc ça là il y a pas photo il y a pas match il va tout wana tout boss ko talent ko moi oyo sala ke po ba mona ne to na lo mabe zo kangala ba otala biso ke na lo ba vérité moni moto na lo ba ya na zo lo basi tongo zo comparer mutu na ba comparer mutu oyela ba argument moni Messi na Cristiano ba lo comparer bango so ti bena ya ba ballon d'or mata moni ngo sala sko ya ba peut-être bila file nga na patron nga bana ndo zo ba ballon d'or azo ngo ka mutu ya zo te siko sani oyo comparer na nani ba ballon d'or na ba ballon d'or ba ballon d'or voilà ba le kai oyo ba peka ba yemle sonze mama mutu boy yemle sonze mama mutu boy kali to temia na ko chabela $100 au moins mlenga ozwa ngote na so vérité ba dodo tangala banzemo na mawata 4 ba bien te to ke nesko to bana otanga da to bana otanga tu na argument kasi yango yoko ba mutu o ko ba bande monte biso lelo to beta la bafle et puis succès on sera na tête Patrick Bekam akupusani ko ata mukete Bekam na bina fila kusa ata mukete aliza match peria musika kutu motonyo sazala problème ne love papa na mama bazala problème I love tata mosi azala problème ne love nakei panoko na kuti problème ya love yango la famille kama na ngai ikamba boningo na ngai moto ayeba te Guigui Palmila Palmeret Fumutile le roi de Basakata Mohamed Moleka Charity Moleka Motoye Bate oyo bapelaka kote mo na oyemba lwa yo te me kote mo sansi bina kina bimisi pe ki yo wana ndamu olobi pena lwa ngaya Fabrica Space ala pe mwana to sola ma mususu yo na biki Fabrica Space ala mwana déjà te Bonjour, bonsoir, très chers internautes, il y a Petro Production, Grâce TV, ça c'est votre émission La Voix des Stars. Et La Voix des Stars, vous avez présenté pas votre humble serviteur. Qui fait 4 les lions de la presse congolaise. Autrement dit appelé Tour de contrôle de la presse congolaise. En tout cas, un grand merci à vous. Tout bazo ko s'abonner à la chaîne et tout bazo ko mela biso ba j'aime ba remarque na bino. En tout cas, ça pena kitoko marasi na ki maman on peut ça mot de les patrons de cette chaîne. Papa na ngai Petro Kangila. Ya maman Tetengoli mi kona bengi aigle. Maman aigle jaune. Pourquoi pas saluer Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Gemma Kangila et la bébé qui bouge trop, bébé Grace Kangila. Et pourquoi pas saluer aussi Jean-Smil Tumba et puis dans Luanda, on a les grands mécanos à Luanda. Jean-Smil Tumba, en tout cas, un grand merci à Colline, on a 10 kilos et dans qui on s'est appelé qui toko Madagascar en Nengezalara. Pourquoi pas saluer aussi PM Priscille Mayindu, il y a Aimé qui finit de la Rossignol, papa na Blondie et Curtis, pourquoi pas celui aussi ma bébé chérie la jeune Lombele et sans oublier aussi moi Samunda Zanga Manda Suzy Oma la mère de mes enfants et pourquoi pas celui aussi Montréal mon caméraman et papa Tita Moba la Pembe Karanenge Zalaka. Voilà très cher internet et Petro Production Grâce TV, ça c'est votre émission La Voix des Stars comme j'avais dit au début. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'artiste très talentueux du groupe Les Adorateurs du monsieur Hugues Binafilé. Lui il s'appelle Patrick Nuance Tosolanaye. Comment va concerne les cas qui vont na Katanga kuna babeti na Lubumbashi babeti pe na Likasi donc ba détail belé to kozonga car ndengezala donc je dis déjà donc demain bazo kozwa bongo vol na bango pour na ko livrer pe concert bongo na Angola tozo beta masono pe na yemoko Patrick Nuance kaka ndengezala voilà papa Tito fongolanga déjà ba moi déjà invité na nga mokula lelo Patrick Nuance. Je dis bonjour à mon invité. Ouais, bonjour Cédric Iwata. Boni ba santé. De la presse. Boni ba santé. Ouais, santé trop bien par la grâce de Dieu. Sinon ça va. Fraîcheur il y a Lumbashi. Ouais, la fraîcheur il y a province à Okatanga d'abord. Pour notre émission on a pesi moto na commission nzambe pe na pesi moto na emo Nostradamus papa ne Efraim Miradi na refradi ya mère na biso Sainte Makedika. Et puis pour na wana ce qu'on a tali sur Lubumbashi côté de Outi. Na pesi merci na batutu ba yamaki biso kuna na robana na emo le robinet monétaire Stone Mukendi ko kita pena na Gabi Kabanga ya lembakate. Azo pesa dollar azo lembate ba Patrick ZK ba DMC Mobas
bavé nanga Alex le contrôleur donc merci Nabino na autre bosela biso na ninga Lubumbashi wana et puis donc c'est ça quoi voilà. Ok, merci beaucoup, très cher Internet. Il y a Petro Posokra TV. On est juste, c'est El Dembongo chez Lidi Mbongo, donc précisément à Delvo Awa. Donc, Soro Kitika, on a route au Capi. Oui, puis on va à la place, il y a VIP. On a Patrick Nyance chez LD Lidi Mbongo. La baronne, la baronne, il y a vraiment Moutamakamouka, Nengezala Yamba. Puis on a terminé Awa, ne tombera jamais. Patrick Nyance, on m'a capé expliquer aux fanatiques, il y a le groupe Les Adorateurs, comment était vous accueilli, comment na au Qatar, laquelle était très chaleureuse, Bayambagi Bisso bien et puis Bayambagi Bisso très très bien. To prestaki vendredi na bâtiment hypnose des salles mort et VIP na ninga Lubumbashi et puis samedi to zogi bus pour les cassis donc to prester sur les cassis les obétaki na les cassis et là dimanche et puis le lundi to vol na biso to zongi kini pour déjà là déjà dans jeudi to dans la répétition na biso ninga za la gana je me retrouve city après vendredi to donc jeudi on a gagné to aussi sa répétition to 4 sabongo score Angola. Après répétition bozonga palette balama noki dans la province il y a ville il y a noki ils en Angola donc gouvernement angolaise ndé basali que babeng c'est ça fait il y a ville wana dans noki donc posté on est le 19. En tout cas félicitations parce que ça festival à Munene Toloba mais artiste belé bazana mboka la biso Congo ba ponika ka mais c'est équipe na filé la part et ça là et là là que sa force artiste et puis là que ça que musala na ye ou salara et qui taramboka et kota rapena la bamboka msusu au moins gouvernement le roi mboka le roi Angola ba boulé puis na te fait ya ville na bango noki a fait le roi ville na biso dans ba boulé ba pesango mais c'est égal bien filé. Donc yango wana donc eza ba retomber à musala so salami bien mona ba makambo ndo sala nango bato be ba sala musala mabete ba sala ka bongo ba beta ka ba place ba beta wana ka ana place wana ka oui place ni ba beta ba place ni nango ba ka wana laxi ke ba beta tête laxi musala so ya bien te ba so ya bien te mo mona ba retomber na ba ndo bien te bando beta te bando za no so ka Kinshasa ba soirée na ba soirée donc. Mais apparemment baba kermesse ba contrat PC belé na ville province à Kinshasa parce que tout le monde ba kermesse c'est belé est-ce que ba contrat ezali biso tali banda patron ou te poto banda yemoko nostra ou te poto to pe matin chaque week-end to betaka o kanena lo bati to pe matin to ki journée to ki lundi parce que jeudi to voyager to so Angola to beta les 19 quand to beti ça beta les 19 wana to la laté to bimambala moko Toya là il attend sur la frontière. Pour les 19, le 20, tu as un concert sur la Matadi. Dès que tu as les 19, on a le 20, tu as un concert sur la Matadi, na Chaudron, et puis Kermesse. Dès que tu as les 19, le 20, on a. Dès que tu aussi tu as là, tu as un moment, tu as un concert le 20, on a Kermesse, il y a 24 novembre. Car les 19, tu as un Noki. Les 19, tu as un Noki. Et puis le 21, tu as la Kermesse, le 21, tu as la Kermesse. Le 21, tu as la Kermesse. Donc tu as les 19 dans Angola, tu as l'alité. Le 20, dans Matadi. Le 21, la Kermesse de la ville, où ils ont la stade, il y a Vélodrome. Après Angola, maman, comme au central, dans Matadi. Voilà, tu aussi. Oh là 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 là, tu as la psycho. Ils ont retomber à Moussala. Là, c'est que Moussala est salamé bien. Et puis ils ont Moussala, c'est pas là qu'ils ont et Kotaki. Et je suis là, il y a un moment de salaboy. Donc en tout cas, félicitations à M. Igabi Nafilé parce qu'il a fait Kotombolaraga et drapeau Yamboka Nabiso. Nous voulons comme ça les artistes congolais, bon ça la fierté libanais Yamboka et ça ils sont qui Togo Makastan tout le monde a rabada. Tu vas zoning ça bon na France on a et tout le monde a fallu pour pas aigle. Alors ça la bonne tournée d'Europe en tout cas félicitations pourquoi pas dire aussi à la team Wata de héritier Watanabe concernant sa moto na Tembe. Azo bouger Fable Gage aussi na États-Unis bon moni bon na beti ba concert belé kaka ndengeza biso tolinga rande boy. Vraiment boy tolinga ke non ba leader bazo tambola ba sala pena makambuka ya bien vraiment ndenge zalaka et Patrick Nyance toko yo ka moi et loro mo boté pour au CPS na ba fanatique parce que depuis hôtel Lubumbashi ba dozo ka problème Montonyo sozala problème ne I love papa na mama bazala problème I love tata mosi azala problème ne I love na kei panoko na kuti problème I love yango la bomeli kamo na ngai likamba bolingo na ngai moto ayeba te Gugu Palmila Palmeret Fumutile le roi de Basakata Mohamed Moleka Charity Moleka moto ayeba te mosiko sona manzembo dalingana koma côté mo boye nostra emba
Pablo Kini déclara ya Luanda nazomaka komoya yo me ba souvenir ebebelanga kaka mbolamu elekaki ebele par là la pesi Pablo Kini dispatchante les grands déclarants il y a dans 1000 conteneurs sur le Luki Bima Pablo Kini. Patrick Nias, est-ce que tu sais que non tu chantes comme Ferrego là? Merci. Oui bah Mbadolo wana. Est-ce que Nias wana et où ta papa ya kombo ya Ferrego là to la carte ninga no yimba pesa comme Nias. Non d'abord les Nias te. Bana benganga 6666 Nias. 6666 Nias. Ça dit pas. C'est là pour Anil. Donc c'est que Patrick pose à peine à bilo voilà. Bilo ni. T'es là mon amanteza mon neto ça boy. Ah bon comment on a. Ça vous à la polyvalent. Et puis dans la Nias c'est belé. 400 a. Tout au vania son wando yé donc. Dans changer d'identité de gars ça ah. Ogi mususu. Vous allez pour la plateau la voix des stars, vous allez pour. Oh on n'est pas. Likamba ya mishuru ya motamara nanga tanga na pokwa ngana kata wale okakena okoti kaka mawala kati ya motema hoyo emesala kobeta mpona bolingo ebeti mangu mpona pasi okola lisanga mpona nini mishu saya mitema tosalaki boneko. Regardez tout ça, au revoir. Manga lokilaro, manga oya manga. Nanya bambangai, atala lilita, makala na koza manga pelokola yawe. Oya. Baninga e bandeko, boyo kalisa pa ange, baninga e bandeko Kinshasa e bandaka na Kitambo. Donc oyoga, kwa kusala mama fungo. Yamoni badwana bekala. Mais combien gâté fouata. C'est par là, ça comme 6600. Après, ce que tu as eu sur 5600, il y a un peu ça, pas équipe la filaire. Et là, Moussala. Mais apparemment, Patrick Nian, ce coup, tu as artiste et belé dans le temps, dans les adorateurs, on a chez Igbi na filé. Mais Patrick Nian, ben oui, Patrick Nian, c'est un aïe. Après, c'est mon macamo. C'est très agréable. Il y a une blog. Non. Le logo est côté là, Moutou, le Gamoussala. Après, il faut pas que nous ayons besoin d'Angola. Besoin d'Angola, qui est kin. Ezalanga blog telo te za musala blog famille telo te musala ko to ba lo samwana ko ta ezalo wa boyo samela de so banga ya bino ya biso ni to banga ya bino ya biso siko ezalanga mystique for ya bino nga samela catholique obige nyas obige okoza na poudre tita bige no azala besoin poudre ako banga ko senga yo siko bino ezala bino dérange bino pe nga pakola nga babilo wana te nga samela ne ka samela. Merci beaucoup. Donc je suis toujours avec l'artiste très talentueux, bon chanteur chez M. Igabi Nafile, coupe les adorateurs. Lui il s'appelle Patrick Nians. D'abord je suis 6600 on lobby yango déjà. Donc on a kala. Otuna nga place comme Nians Euta. Yona biso no Euta kala. Kala pena na ba quartier na biso dans kola wana. Mona na ba Nians belé boy. Pour disons nga na koli na musique ya kabakara qui ba ko interpréter na interpréter fort. So ko interpréter wana, so na interpréter mutu na kota rapena na pona e. Malgré na rose wata na 10% de la rose wata moi 6% mon auto le wa yé pena pe lo mo ba bongo. On sait que parfois belé ba artiste congolais interpréter ngo la mo pe. De belé te wana ya mama kala. Mais so ko yé maneti nsembo na mbi na ba maneti nsembo ya yo wato ça musicien. De tu c'est boy nsembo na mo na so le interprétant oyo ka bena ta côté mo na oyemba lo wa yo te mais côté mo sensi bena ki na bimisi pe ki yo wana ndamu. Olobi bena lo wa ngaya qui fabrique space la pe mona. Te to sola ma mususu. Te yo na bi qui fabrique space la mona. Tezate. Qui fabrique ça te. Siko atanze moneka mo mukeka. Ngamo na ko bagay bimisi pe le kwa na ya. Motema nanga vraiment boni no salinga boye. Mla sharkaba. Kanze monengo. Te wana te na bi nzembo yemo ayemba. Voilà, très cher internet, il y a un peu de postocratie, et bon comprendre la musique est un mot arabe, notre bara, n'engé pour manier ce que je salue aussi à passer n'engé le bara, musique, donc musique est un mot arabe, voilà, l'artiste Patrick Nians, tant oyaki
coupe les adorateurs chez monsieur Ig Binafile et bama samsu sukuta ekuta kipewana mais tout le monde bama sebele bazo tikala siko nenga batikala nenga tant bozongaka. Est-ce que contact ezalaka toujours bien? La famille là wa équipe. L'équipe et dans la match moi ni bosso bo préparer match. Des entraînement après entraîneur à ça azora liste ya bato ba tikala ba beta na ba za na bande de touche na ba za retenite et dépendra la performance et dépendra pe na discipline moni ko tikala ngi ko lo baga te ke so beneni non ko lo baté so tikala ni oza faux chanteur toza moins important que bato ba kei non et ça et dépend des temps qu'il faut ba tourner na ba kei yo tikala po ça na toujours pe on pe na tikala ba tout ba kei dans la musique c'est normal. Merci beaucoup DJ Master depuis Congo central précisément na ville Kisantu na Kisantu ville voilà aben ngana tuna yo au salaire ni pour que garder ka avant na yo secret zara na linga travailler ka yango wana na travailler na zara na souci sono ki net boy na ngine na boy na loka na bela donc vu que tu as besoin de Lubumbashi avec maman Lili makasi et puis côté balikation na poussière banini angine ezo bang sote ke bo mona pe dodi o tikali o kete nini angine ezo bang sote mona tikali na angine ngo o kale no yemba o tikali na yo sana angine place na yo to sala mutu moto so na angine ngo zo kale no yemba te angine na seke ya obanga mutu za te mais ba tinga beza mabeta. Merci beaucoup à Patrick Nion étant que artiste congolais moi na mboka pe arrestation ya papa na yotepe kulutu noto kobenga na kombo ya Ferregola arrestation na ye tant gars qui no Ferregola za arrêté ça la gionene non comment que osala congolais te tant que congolais ça la passe mais Dieu est grand et s'il n'en peut déjà grand prêtre Jésus de nuances le padre na pesi mbote libanda monte que ça li bien et ça la bien bien te mais et ça il fallait ça la bongo et ça li pe que va bimina donc que les autres continuent non je dis nuance de libanda victoire toujours. Merci beaucoup. Fuite ya ba musicien ya koko na yo Fabro Maestro ko ba na France pe États-Unis isala yo ndenge fuite ya ba musicien ya Villa Nova koko na yo Fabro Maestro ko ba na France tina États-Unis isala yo ndenge. Bon ça m'a pas choqué mais ça l'a bien été ngai choquant na ngonga te mais eza bien été. Bon, choquant ngata. Non, ils asco. Moi, c'est choquant ngata. Ngai est choquant ngata. Mais axe au bana mai basala et ça l'a bien été. Ya, ngona. Bon, est choqué ngana ni. Est-ce que Patrick Nion se passe à Karankini na baptiste comme lycée Moussous? Même pas. Est-ce que tant yo kaka et on me peut expliquer dans ba fanatique na yo parce que vous a plus aimé dans groupe ya les adorateurs chez monsieur Ig Binafile et nous ba comme l'Arabie vous a plus aimé Makasi alors on me peut expliquer ba fanatique est-ce que polémique et portera un plus dans la musique? Bon pour moi on a évité ce qui polémique et portera un plus dans la musique mais ngala rolo ba non par rapport que so ça les musique na yo so ils a bien ils allons bien so besoin bien te allons bien te na roya na TV na finyo to na lobino mamombo et ça une na musique et lo que ça la succès na finyo wana to lo ba bobina na bar de na finyo wana yo na lo ba na important na plus parce que obi que ba tebe ba zaka déranger ba mona rabongo patron na yo ndenge ba sala ba tirer mana ex patron na yo obi que ba tebe ba zaka déranger c'est pour ça na tuni aux questions ce qui polémique et ça la bien sûr que oui comment na ba tu ba zala bien ba on ba zaka sou bien te siko tant vous a dérangé on a mon habitant sous que bateau bazala bien bazala sous bien té c'est que rien ça ne va pas so rien ça ne va pas non ngana yo to e bien té moni e biga bango nde bazala bien na nde bakoma mabe ya Merci beaucoup, très cher internet, Petro Police Civil. Donc, je suis toujours avec Patrick Niance et M. Ig Binafile. On a un programme. Donc, là, j'ai dit, donc, lobby déjà, on a Angola. Après Angola, on a regagné un mot au Congo, précisément dans la province de Congo central, dans Mata Diora, on a Tandou, les Kermès, Moïsana. Et puis, en tout cas, coup de chapeau, coup de chapeau, et M. Ig Binafile. Parce que tant on a la musique, il y a Kitoko, il faut retomber dans le pays à Malamu. Et à Kayamoni, mais c'est Ig Binafile, Azo Tambola, Penana, Missenega, Nenge Salara. Patrick Nian, c'est un retour qui est dérangé. Non,
Yo tous ça pour tout na question à la répondre. Non, les premières années. Question on a la maîtrise à répondre, on tenir à répondre vite. Sauf que question moi boy, si on a répondre non et ça la question moto poser les questions na mabe. Pour les sibona na posa na achuba badwa baninité. Merci beaucoup. Est-ce que oyebi ke bato ba te belé ba salaire na bino? Biso zo salaire te zo prime. Oyebi ke bato ba déjà. Bana. Des concerts 100. Concert moi 50. Yo ka bien. Concert mon par concert yo il a yo ka d'expliquer. Voilà. Par concert. Moi je dois dans concert belé. Hein? Par concert il y a $50 na ville à Congo na Congo. Congo mobimba. Moi ni so de déplacer so de 10 000 banda ya mboka. Par concert il commence prime comme salaire. Yeah. On a pris. Parce que vous avez dérangé tu n'as pas fini parce que ba tebe on a ba net que non Patrick Nias ndinga uti lushiba zo ki bo ça ki vous avez dérangé fini maman bo bima bozwa non ça bon mais bele bola nem non parce ba bi que non ndinga uti bo ayena makam kasi ba o to lira na ba mona rapide to lira parce que de kotala est-ce que ça bien tout madame nini on mabete ça mabete nini couper ça bon on a ba net ba zo mona que non Patrick Nias zo ki bo eza nini. Par là, Nostra, à ça tout à éclaircir les solos. Alors, on met fois. À ça la bon, ça t'es pas là que ça soit bien non. À ça la bon pas là que ça va tout. Moi la musique tout d'abord la musique na biso ya Congo. Ba prime moi na ba c'est belé va zo en terme. Moni. Soit ça la là que ça va tout. Ana bonne foi, ana bonne volonté, on a ya osunga bateau bateau travailler na. Oui, orchestre na biso même pas 5 ans. Donc il est 3e année. Si je ne me trompe pas. Mais au moins, moi, je suis Tarawana. Dans le nombre de billets de Zalawana, des salariés qui bon, qui en a money. Avant la Xara, il y a un posa au son abat au bazar. Ok, merci beaucoup. Nabi Keno, Jaymas na Congo central, précisément na Kisantouville. Aucune réponse parce que ben on a tout na Patrick Niance. Ndenge bazora ba mbongo na bango ndenge wana na ba net moi na mona naka ezala ka exposer ba beto malamu oki ko ndenge auti ko expliquer et ça pena kitoko makasi. Patrick Niance, combien de vocales déjà na papa monsieur Gibina? Mon gars. Qu'est-ce album positionnement? Positionnement yo maman Patrick Niance comme avion comme le roi wewa. C'est ça orchestre sera na succès à la moment. Merci beaucoup pour faire plaisir à Jaymas vocal ngo ça pena kitoko makasi. Ouais, pour la bête vocale, on a vu que le président Pablo Kini vient Pablo Kini déclarant et puis on a été docteur Matoubaka na Joël Massa na Hervé 10 où il ne tombera jamais et puis on a n'a jamais dollar pour tout star Gondo. Papa na bébé Sika donc papa na Jean 13 voilà le nom de la fille. Na Mba boy na positionnement na Mba naba li papa tango ezaya sikazalaka ya mokolo nango yekoma kaka ya kala yekomi ya lopango mobimba mosusu akende nango na nsima mosusu abima nango balabala bana mike basakani nango Janis Krame ya Saint-Samania Taylor le banquier Guilhem Mondo Jokasa ilanga ye Guilhem Mondo Docteur Matoubaka na ngai Guilhem Mondo Junior Mado Vanzamba Plaka Guilhem Mondo Smith Big Blade Tracteur à Luana on a les papa donc les papa ya sika so eza ya sika eza yo moko so ekomi ya kala bato balata engolo bani les papa maman lo bana ko si vraiment yo ngome mango la terrain ni to mona nanga ina yona bato batala biso biki les papa so eza ya sika eza ya mokolo nango les papa wala nzele te non lo bela les papa les babouche so mama na sika omona ezaka na ya mokolo nango depuis zambi ke umela ekoma ya lopango mobimba tango eumela voilà mutu pasi yango pe abimina ngo libanda ndeka eumela bongo jumso tamna na ba mike kuna ba kuma lo wa voiture vu yona bi bana mike ba sakani nango Janis Krame ya Saint-Samania Taylor le banquier Guilhem Mondo Sayadiela langaye omoni nena yambi boy na bi ke Betty Matende le ba ma sepeli mère nanga Françoise Fate Kolamala ba sepeli na bi ke DMC Mouba ça sepeli et puis na bosanité Junior Mado Vanzamba Plaka. Merci beaucoup Patrick Niance producteur mo aye pa na yo
oluka ba orchestre o lelo ba la fierté ba beti pe libanda trop 5 orchestres oh ba ça fierté lelo na mboka la bis na cha orchestre longo la bi 5 de génération ni que yo la génération na ba faire ego la bazawana ba Fablo attends ba Fablo bazawana ba héritier watana bazawana ba Fally Ipupa aigle bazawana tape siko na mese igna file ba Patrick Bekam bazawana na bien c'est à tout sungana autre génération ni bina fila la génération yoka moi patron nga nostra à la génération ya o yora génération j'ai même pena ba que non ba ma génération za rasu to tanga ba orchestre c'est non tanga ba ve de longoli wenge longoli bango olongoli ba équipe to tiba aigle héritier Fabio Maestro Patrick Bekam la bino olongoli nani o chef nani nate Fally Ipupa il est déjà zali Fally déjà zali ngara lingi yo tanga bango yo tanga ngo siko bon ça va to 5 est victime de Fally Ipupa la team Wata Malembe Villanova les chansons à Patrick Bekam na les adorateurs odina tanga 5 siko ekokati c'est là est victime de Fally Ipupa la team Wata de héritier Watanabe Villanova de Fabio Maestro les chansons de Patrick Bekam na binope oche biso bongo yoga siko kasi na classement oche wana déjà olobini yo mo na question yo les ateurs yo na bit yo lobina répondre par rapport à quoi par rapport ni ok c'est 5 on pose 5 orchestres ba ça fierté lelo na mboka la Congo puis partout dans le monde entier déjà so ba ça la fierté na mboka ba ça vida tochi na non af victime as victime faut la poser au lobela ngo sous et ite Watanabe to lobela la team Wata yo mo yebit Villanova même comprendre Villanova même oui parce que beta bisope et sili la nombre parce que bon va c'est l'autre Patrick Bekam c'est l'autre zema maman zo beta moi c'est question na 5 yo stuki na 4 pourquoi yo binini bato ba ça la fierté ya mboka tili banda biso bima to ta ko za l'Afrique du Sud yo kat kasi to sola do mata ki na avion okase mon bimba to ya Afrique du Sud yangoti to ta ko za na Angola la su jeli to ke so Angola to so bima so ba yo ngata sa ba bima te mais obi que les chances pe na to lo belo mo banda patron au poto chaque week-end to beta vendredi samedi dimanche to ngana Lubumbashi to zongi to beta même elle orchestre moroté otanga bongo lelo na Congo ki babeta ande biso to beta bongo desi moi beno to leka siko Patrick Neso abike non quelques orchestres à la ville professeur Kinshasa bon maintenant quelques orchestres non wata fona sunga moi tango zoya na bato moko boy ozocha bango pembeni tam suya ba tango banani biso to so la pembe to so la batango banani leti comme motangi nini Villanova chansoir ba chanson ya Patrick Bekam bon yoga na sola na lo omoni nini motango yo comparer bato na bato faut talaka o journaliste on tamayele faut yaka na ba argument na comparer bato na bato parce que faut yaka to comparer bato faut yaka na ba argument tu vois omoni ni bato lo ba Nostradamus ba bina filé wana o Nostradamus lelo ata la génération na ye na ba musicien o ba beti na ba wengete to so la pembe bito so la pembe to longoli moni ba musicien o nyonso ba benga ba wera na ba JB ba koko donc tout ça veut dire quoi to longoli ba Robinho to longoli ba déplique comprendre to longoli ba Maestro Fabregas vous comprendre si vous moni biso to tikali wa génération wana ba Liza match ba Patrick Bekam yoka kaste o moni yoka moni biso ba to benga ba o ba leader na biso ba benga ba wera na ba JB ba koko parce que na génération wana so to tchena na télémission nostra patron na ngai o chana to so la pena pembe yo kasi to so la te po pesa base to so la pete po so ndeni tango ngana tie mutu tango yo elanga mutu faut na ba argument vous comprenez Nostradamus da patron mo orchestre est structuré en matière ba mission avion ba kebe ba longwe Congo ba ke libanda Congo na avion ce qu'on a battu là to tanga otangi ba chansoir banani chansoir te ba chancer les chansons de Patrick Bekam bango na chena argument mon so bito tchala ba argument o mona ke bazana ngote
Donc ça là, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Boss ko talent ko. Moi oyo sala ke po ba mo na to na lo mabe. Zo ka ngala ba ota la biso ke na lo ba vérité. Moni, moto na lo ba. Ya na zo lo ba. Tongo zo comparer mutu na mutu. Ba comparer mutu. Oyo ba ki moni Messi na Cristiano ba na comparer bango. So ti bana ya ba ballon d'or mata. Moni nga sala. Ko ya za ban peut-être bi la file nga za na patron nga. Bana na zo ba ballon d'or zo ngo ka mutu ya zo te. Siko ça ni. Oyo comparer na na. Ba ballon d'or na ba ballon d'or. Voilà, attention, il y a un peu de Bozoka Sivi. Et ça, c'est votre émission, La Voix des Stars. Karanenge Zala. Tout ça, là, venez à biso mo sama ngwana ma faute mbana te faute commerçant. Atekeli biso la mandenge morona. Moni. Sigo batongo wana bazolinga balata bila mandenge mo tom su basala ba komo iko kande mo na nostra da mus. Faut basala originalité nango. Tango zolingo la te la mamo iko kana nostra. Faut que ne penon so mo na chat. Donc si je comprends pas qui balancer ga mo fait que faut so mo na balancer go yebena nani. So tango osala ba concurrence mo be. Bina nostra da mus a trophée original. Yo ke na Chine ba c'est l'autre trophée. Non ngabena la trophée bongo. C'est etika la. Donc parti nya sa utuko ba non. Ba oba robenga ba jibe ba wera koko. Na mais c'est écrit la fille ba kokani. Na lobi boy. Natang. Tango loba, mo tango tanga. Yo kasko tango na lobi bongo. Na lobi bongo. Na génération na ezaba oh nyonso ba mission oh nyonso ba beta na ba wengete ba beta na quartier latin te o to benga ba wera na ba jibe ba koko o biso to benga ba koko lolo parce que so dans la mission moko wa osala makambo kokanata e kokanata muke na nostra tanga après tango tanga ngo o aider pe ba otala biso na ba argument na yo Ibra beta Ibra beta to ke nesko to ba na tanga da to ba na tanga tu na ba argument kasi yango yo ko ba mutu au comparer bande monté biso lelo to beta la bafle et puis succès on s'en a té Patrick Beka té akupusa ni ko ata mukete Beka na bina fila pusa ata mukete ata mukete baliza match peria musika kutu Thierry Migler voilà vena biso la bese moto ya Thierry Migler v chanteur par excellence petit dans les love fort Patrick Nyonse écoutez la bozara qui n'était no tikulu ba mais oso boya boya batule to solanini ngana chaki patron na ngai Ibato pe ça va Ibato ce que yo comprendre bango mbale na ba doit la biso babike patron na ngai leki o bigole la mama papa na ba doit la biso babike papa biso leki papa ba ah et mama papa ba doit la nga ba ke père na biso danger père na biso danger père na biso aleki ba papa ba nyonso donc to ba benga ba koko donc to ba sikoyo et bina filaza likula ba motua bon yango na to lo ba tesa pe na bongo DJ Master wala ngaite DJ Master ba yebi na yeye keza bongo aleki ba Cam aleki ba Ibato baza kutu misika aleki ba Thierry Migler ba misika musika ata pele ba koma musika to tamoni ba doza to na ba le kat oyo ba peka ba bien me sonze maman mutu boye me sonze maman mutu boye quand le temia donc ko tchabena $100 au moins mene o zwango te la vérité ba dodo tanga la banzemo na mata 4 ba bien te ki wona tanga vena 1 2 3 comme na 4 parce que le ngoli ba père to sa lo mombe to tanga ta mi 4 mbango ko humila te ya ba twana tanga na moni zate le ngoli ba père le ngoli ba hérité donc c'est il faut tiga ranki at kabino na miel de sang pour miel de ça ba tiga ya kufa etika yo de tika ye ko danga meka yala ngama no meka accompagne na gete ate bongo yo meka lelo o meka no australelo papa na be fraime miradi na refa bitu na papa wana papati faut pas beaucoup de respect non c'est moni ezanini bon ngaku na linga to toucher batu o baza ba exisa soutenir la musique na biso Congo to solo batu bayoka na tete ngala sala na ngangote yo ngam do ebisengo batu ba na yimi na te Nias pourquoi ma père la bino non même pas pourquoi mon papa père na biso ala simple père na biso linga osunga bala na e père na biso linga ne rankinte moni ba rankinyo so mona réel rayona bango mo ba provoka ngona e bazo to tanga wana baza batu oyo bato bali basepela pétant mususu pe de pétant mususu nostra parce que la raté na pona eskimba soute na Costa Uta les lorsque maman traité comme tout le monde impoli maman manqué Costa Uta moni mais bango pe kaka bana ko sepela te tant nostra na ko pesa belo j'ai pas ex patron na ye moni mo les a bongo et puis bango wana nyonso pe
musika la nostra ikala la musika mais le côté là ndenge Amadou Djabi en tout cas félicitations congolais américain voilà ndenge ote ko sangisa bongo wenge musique 4x4 bon chic bon genre tout terrain autolobara mais au moins un jour pe ko comme na Villa Nova il va te bena koto filer boye be campena koto be eko comme père ngala mina te après ate ko minga la zana ngate po na zana te mais yo olinga pe eko malengo na habité te qui mona mo musicien ko olinga pe za nengo na habité ko bo sangisa pe ba makanisi bon au moins le problème za nini ba sangisa bato ba yo kana oui bena yebo yo kana te yo boye bit yo kana bena te la ndenga fo mais apparemment mona ka que papa la bino nimta mankara ex patron yo mona mankara ngala mona na pesa mankaite na mona na pesa mankaite ngala biga yake simba te pe biso to biga yake to zabo eponza mbalinge kasi ti ba Patrick Bekam kutu ba fasha kutu ba lelo ba sigila be bina filé ça me quête trop la mission nga so ba comment on tanga au comparant sur l'envoi ma ah oui Patrick Bekam miza muke to sala papa patron nga ko yo comparer o sa lo za ko o comparer lo wa comparer te wa se o sa mo no sala na o linga to créer polémique mo boy naninga pembe musika na nostra musika pena ekala musika na basali ya obeta soto obeta ngola mona ngola laka nika to tena ngola to beta ki sale mo we ciné Atlantique eza san o ba grand prêtre mboga o ba Koffi Olomide ba Jibe Mpiana ba Wera ba Toto ya Dembe Goga ba les padres ba beta et puis on a bimisu libanda ya sal o ba Nicki Minaj ba beta ba Arkeli nangola moni siko tasko boy oyo comparer na ba beta na moka voilà bon comprendre les angate donc il moko ya Patrick Nion c'est il cabine filé la qui sent wana oyo uti bakete oui ala qui sent toi lo bala bakenda te bazo boya la mako benga bango. Donc voilà, je suis avec Patrick Nion, donc tout le monde devait à la fin de notre émission La Voix des Stars. Et en tout cas, un grand merci aussi donc, à mon vieux Ben Bal le Gaulois et c'est États-Unis d'Amérique. Et à Maman Bijou qui nous parle. Pourquoi pas saluer aussi PM Priscille Mayendou, Aimé qui filme de la Rossignol au Brésil, voilà. Et Papa na Curtis et Blondie, en tout cas, je vous salue. Pourquoi pas saluer aussi DJ Master Pro, J-Mas Karandengezala. Mais Patrick Nion, c'est un ami qui est fatigue. Parce que avion ba sekou so ndenge zala kaka to mo je te vers la fin de notre émission où ça peut maramuna yo kaka ndenge zala message clean no kopesa na ba fanatique et puis na bana Luanda ba ozela binoji non to comme Luanda te to za juste voilà non déjà vendredi déjà to za na Noki to za la wana to prester bana Angola ozela biso et puis message zara ki bozela album na mino détermination to travaillons malembe d'ici soka ba quelques concerts to za nango esili et patron mo ozonga na disque sous poto pour ba mixer on peut biso to yemba awa aba ba mixer on base la détermination na lo na koloba yango wana et puis na bato ba soutenir nga ba lemba te ko soutenir ngai Betty Matende le BM maman Françoise Fate Kolama et puis na bosanité Malco Congo le président KF Amigo Kivudi l'ingénieur aviateur Ange Congo et puis na bosanité Vinanga Junior Mado Vanzamba Plaka Gilles Makaya le célèbre et puis na bosanité FCC Mobimba Ben Willy le Gabonais Paulo dos Santos Baudry Matadi Mokonza Kassé Namasa Nangal Vege la Pulga et puis na bosanité Baudry Fashion et puis leader à Luanda Tripasson. Merci beaucoup Patrick Niestoro Kabane lo mo boete. Mbolingo kutaki chance yo mokoto ngiyango lelo komi pendako ndako yo mokoto ngaki bebo buki yango mbolingo ezalaki konguluma na maboko na yo lelo komi kotambola soki deja babondela yo tomola mosapi soki deja babondela yo Jérémy Kamboleki ya moto soki nanu babondela yo te yo mitala ingepanda osonga ngai yawe moyete pasi ya butunga mokoni esazokoka na ngai te soki ezalaki atambula meza bengi baboza ingazonga yoyoyo molingo mpenza yebi onyokola yoka moto lekio na mvula azangi bébé moto lingi pas de choix il faut bonela koto na mbabwe molingo la ngai mukaramela nga
moni na yembi boy elle dembongo lidi la baronne a sepeli Riva kitoko c'est te maman na ba dédicace Lisette Love faut mon moi aussi Lisette Love Nangola et puis Christelle Mwaka Hermine Monka et puis na Robo Sanate et tout aux années le Bumbashi la pessimité de na Olivier Akiala il est monde au Pentacle la Jomuzombo na Bo Sanité Nick chez ta section de le maître Merlin ya bino yango na Bo Sanité section de l'enzunga ma famille quoi et puis na Bo Sanité le professeur Gilles Nzabani na matadi tozoya le professeur Gilles Nzabani na Pesio Mbote les amis de Nuance Chai Makuda la salon na Bo Sanité na pesi ba tout balinga ngambote. Ok, merci beaucoup. En tout cas, un grand merci à Patrick Nuance. Nenge Otiko. Tu sais quoi c'est quoi Mouninga? Mise Peka, Mise Congolais. Mise Congolais. Qu'est-ce que là Mouninga? Voilà. Voilà, très cher internet. Petro Prosocra Civil. Là, c'était Patrick Nuance. Du coup, les adorateurs de M. Ig Binafili. En tout cas, un grand merci. Et n'a pas tout à la fin de l'émission. Et pourquoi pas n'a pas tout soutenir vraiment. Et ça, a peine tout comme sur le rôle DJ Master Pro. Pourquoi pas lui aussi, M. Serge, dans 03, le délégué numéro 1. Il y a RTL précisément qui Santouville, dans Congo central. Pourquoi pas celui aussi Aimé qui finit de la Rossignol, dans Luanda, Maman na Kertis et Blondie, et mon thème il y a PM Priscille Mayindou. Et pourquoi pas celui aussi El Dembongo, donc Lidimon, la baronne, et Babi, on est vraiment Bakamka, Nengezalaga. Et il y a son mot, parce que c'est moi là. Mutambonga Mbinza. Bobo Liziba Aigle. Bobo Liziba Aigle. Mutambongo n'aime ça yo. Tika. C'est ce qu'on a la bosse année. Merci beaucoup Bobo Liziba. Assemblée jeune exemplaire Kitoko. Tala mutazala gisa sema zoko to Western. En tout cas, salamate Bobo Liziba que je salue aussi à ça. Et je remercie aussi mon équipe technique na sima caméra et Nazara Bongona de Kotita, donc artiste très talentueux aussi, donc Papa Tita Mobali à Pembe Kaka et l'homme à 500 000 femmes et la ville professeur Kinshasa. Et pourquoi pas saluer ma bébé chérie la jeune Nomele, la Suzy Oma, la mère de mes enfants. Et pourquoi pas saluer aussi les amis de Watakin 24 na les labino à trop bateau comme la vraiment ça la peine qui to comme Makasi. Et pourquoi pas saluer aussi Patricia Nzongo, sans oublier aussi les partenaires de cette chaîne, Papa Nanga Petro Kangila, Papa Petro Kangila, il y a Maman Tete Ngolu, Aigle Jaune, Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jemima Kangila, et pourquoi pas celui aussi mon confrère Yangwanzu, donc Karanengezala Yangwanzu, na lelo ya trop. Donc merci beaucoup pour s'abonner massivement à Andeska, vous aurez des informations vraies. Ou bien on a Luka Patrick Nuance, Koutanaye. Na Lushi, donc merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine. Bye.